Nadana sengo moko Fati Beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant bon naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Nason de bino autant du mingi na bino nyonso bozui libaku ya kolanda ngai wa bino Ange Kashila na bomesano to mesana ko beta to komema bino epai wapi biso to komaka po ete tozala biso nyonso sika moko tolongola nungu balobaki basalaki tolingaka bosolo elobama soki balobaki basalaki soki eza ya solo tokoloba soki eza ya lokuta tokoboya kasi na wana esalaka ete tozalaka pembeni ya baye oyo mpenza bazalaka mingi pembeni ya bana mboka oyo balobelaka mpe mboka oyo babundelaka mboka babanda kobunda ntina ngongo oyo tozokoba kaka na bunda pamba te bitumba eza kaka makasi eza makasi biso mo bakongole conscience ezozwama nanu te ke kongo eza ya biso fo tobatela ngo yango wana lelo nakosola mpenza mingi te internet me akoloba mwa bakanda moko aza nango internet topesi yo mbote mpe toyambi napesi yo mbota toyebi tala kaka nakoyebi biso eloko moko boye oyebi konéglige boîte alimete te mpo sombi yango 50 fois parce que tige moko apamba ekosala esembi ozomona donc nde eza boye oyebi nzete oyo ebetelaka ke ebangaka te likolo eyinda tozomettre en garde 3 journalistes yoka nazoyebisa yo l'IDPS met en garde ces 3 types Peter Tchani Pierrot na aussi maître avocat soi-disant Onyema donc bato wana tozo comprendre te au juste c'est ça que boza wapi c'est ça que babandaki c'est ça que babandaki kokanga ba chaîne c'est ça que wana ekanga ba chaîne ebele depuis que le chef de l'état a sali 2 ans en andamba ngoyo bazo finga biso rien que na tous les médias na Facebook donc na sabino Benjir moko okondimate de bongo Benjir à 3 personnes désolé bisabino non na biboye baza ebele mais oyo ba porter garant yango moni IDPS azo diriger Congo ye moko te donc to diriger Congo na ensemble avec la République oh ya Katumbi wana bana kati ba gérer pays donc malgré aole biso CC ana kati aussi MLC baza wana aussi INC baza wana aussi na AFDC ya baati baza wana olandi donc faut partager ma tâche et ça ka IDPS internet to solo la penda masolo pe na ndenge sengeli na éviter loi tiani ezoloba nini mais kana ko yebisa na bato bazo loi wana na zo bisa yo boye kata bato mitu o to bazo benga na bato na zo bisa même Bible epekisi yango donc oyo akolinga loi wana eleka te do aza antichrist donc oyo akoboya loi wana donc aza antichrist alors biso bato kondimi loi wana eleka eza alléluia amen on comprend na zo bisa yo Bible lobi na Deutéronome 17 à 15 ke bapesaka mboka na mopaya te Bible elobi na Ecclésiaste 10 à 16 ke keba na yo mutu bazo diriger et pas présent ya mwana muke makam tomoni pa Kabila o keba na yo mutu bazo diriger et pas présent za mwana muke tala ati Congo na libulu maintenant Fati Beton tanga ye aide dans un système akabi Congo na maboko encore nzambe. On a habité. Noël Tchani a un parti politique. Il a un IDPS. Non, c'est-à-dire Noël Tchani azali congolais comme congolais nyoso. Ah, on a quand ça a IDPS. Olandi, il y a un autre loi congolité va s'impliquer le chef de l'État. Et ça expression démocratique. Et ça expression démocratique. Là où il y a la démocratie, il y a les débats. Sans débat simité Bobundi. Internet. Olobi avocat moko pas au boya. Loyer pas ya qui na projet ne baboya. Il y a azali maître avocat et matata tamponi. Si quoi, il y a peut de basa donc bakatumbiste. Donc c'est-à-dire quoi? Moïse Katumbi, au moins mbongo aso panzaona parce que donc achat égal donc au moins mbongo eza achat de conscience. Alors na minute na Congo, tozo zanga ba acteur politique à cause de la corruption. Corruption est comme une vitesse moko les gatina piné. On l'a dit. Donc les acteurs politiques tala mutora fayulu.
À quelle interview dans Top Congo, fréquence sur les 88.4 FM. Batounie, question moko 6 fois. A qu'on répondre te. Balobi mais c'est Fayoulou. Yebisa biso a. Makambo IGF azo sala. Inspection générale des finances. Est-ce que ils ont une négativité, ton positivité? A qu'on le batte. Papa Fayoulou totunye boya. Makambo IGF azo sala. Est-ce que c'est policio ou pas? A qu'on le batte. Ote ambassadeur wana bino so boza contre nga ya tobi. Fayoulou muntu déjà il s'est côté bampesi. Photo meme place to memaki mwandansemi babongise mutu wana. Donc nazabi sayo Fayoulou donc a comme une sécheresse stratégique. Na basango pe bazobo ezaye mokote. Sango nde bauti ya ko répondre Fridola Mbongo. Akena katanga alobinini. Basa la résistance na loi Chani et le kate. Est-ce que wana pena c'est un Congolais? Un Congolais. Tozi ba compte rendu tozi ba vraie histoire. Jean-Pierre Bemba Saolona. Azwakaye ba côté Équateur na Gemena. Abokolai. Dobano e bazaba orphelin de père et de mère. OK, bazwakaye na frontière ya Zongo entre Centrafrique na Équateur. Donc c'est que aza Centrafricain. Donc c'est-à-dire mututu oyo aotelemela loi oyo. Aza antichrist et puis il n'est pas congolais. Donc c'est-à-dire tozo la Congo ba vrai congolais et les faux congolais. Moi stratégie ni bino ba congolais bo kangi maboko. Donc stratégie ici et bandaki déjà sont unis. Déjà ma pétition est comme 313 pétitions. Donc déjà il est majorité. Chetunga wow Olomani. Bina fi déjà. Entre-temps, vite à club il perd l'embité, vite à club il perd asile motion en même en parlement. Wow. Alobi banda Moïse Katumbi. Équipe vert quoi, bana faire. Balobi coupe na bango Moïse ayibiango. Babi Moïse faut ensemble ça coupe na bango. En plus Moïse mutazo beb sa football congolais. Tant que Moïse a ça ma c'est maroza coupe on a 60 fois. À cause il y a corruption. Bino tango bomona bino bolobera mambo politique. Moïse Katumbi aza alobi aza congolais kasi mwana ne aza soki ministre soki député soki na Zambie. Na éviter pour bino na bomeka koloba ngolo kola boni. Na lobi ha ndenge obensinga leo na émission na yo. Eza na grec moko boye. Grec ngo komone stupide. Auti ko funda Moïse Katumbi à propos ba immeuble wana aza grec. Faut ba samba na yi. Inspection générale des finances IGF. Ba kiti katanga lelo. Ba kesa la Katumbi audit il y a 2007 na 2015. Donc de 2007 à 2015. Si wana apia katanga do yepena amemaka na zelo. Na zelo et que Zambie. Donc hier amemaka tout et que Zambie. Nyoso ya Congo zo kende Zambie. Na matiti. Et puis nazo bisayo ha. Kombo na ye moko Dariano Soriano. Yene mtatangi Katumbi. Mutapesi comme on a grand frère nemo Katebe Katoto. Dariano Soriano. Ye mtatangi kombo Katumbi. Donc nazo biso boy. Problème eza boy. Batu wana balingi te Congo zonga na alignement. Donc ça dit bango balingi nenge to le baka le peuple d'abord. Pour la bango ça la échec d'abord. On a dit. Donc problème eza so tali tracasserie et l'équipe de la ville ya Kinshasa. Donc au moins que complicité sali général Kasongo aussi ngobila asana kati aussi na porte-parole na bango Pierrot Mwanamputu. Tant que bato ami ça totangi ba le ngwana nte tracasserie na ville ya Kinshasa et aussi la té. Ba yeli biso ba no ba ujana. Donc ba policier moko boye baso boma facile. Tracasserie ya kosakana te. OK, kalate tozo salisa j'ai de la francophonie. Kabila ndem ta forma bango ti. Na lobi na yo ha. Batu wana tout. Moïse Katumbi a outi eko signé ba accord moko secret na Kabila coalition. Donc ça dit quoi? Abengi Kabila bi Kabila c'est mon frère. Tala Kabila batunda ye na Kingakati. Babi mais wana Colette Brackman atuni Kabila. Wana kolo journal le soir. Maman a déjà à sa colis à sa belge. Abi mais c'est Kabila. Diplomatie au chef de l'État azo sala pona ba investisseur ba yao. Pona yo et le Bellonine. Yoka réponse à Kabila. Madame, c'est une masturbation pornographique. Internet yo comment c'est que na lobby na yo na ça na journal. Et ça journal le soir. Et ça journal le soir. Les paroles s'envolent mais les écrits restent. Abi mais c'est une masturbation pornographique.
non nalobi na yo mpo otala degré ya motema mabe donc bato wana bakolinga biso jamais yango moni bazotindela biso bafemme rwandaise bafemme zambienne baburundaise baya donc biso tobotisaka bango poni donc babotola biso mabe parce que barichesse na biso ezofrappe bango tout internet tokobeta mpe mwa ndambu lisolo ya mambo etali mpenza baentreprise ebele baolela babifaci azosala banko eza azozongisa bakanda wana na bato misusu nalobi na yo bauti kofinga biso awa auti konome madame moko na DGDA po liboso anomaki oyo ya banki mama mbui kabedi auti ekonome moko azalaki madame ya Jano Bemba do Bemba Saolona atotia ye bata FCC po FCC c'est PPRD babandi oh yango ye musana eka anomaka basi siko biso mpe to répondre bango nani ayebisaka bino botanga classe te nani mpe ayebisaka bango batanga classe te ntango aotya basi se kamoni basi basa bacompétent tala nivo neti mama na oya banki mama na asali 32 ans na FMI mama na asali na ba Christine Lagarde akei asali na Valérie Trierweiler mama na aza une expérience en santé donc aye a akita dollar na maramutu alors wana mabaje ya kosala mbongo na bandako ekosila problème ezali boye mama topesa ye temps tina suka tant eti guerre à est ni tete état de siège nde sikoyo mobulu mais quand même on a savant malgré lobby tokuta na résistance ya makasi na Ituri mais quand même tobundi tokufi 5 morts mais bango bakufi 20 olani donc omona ke motema mabe oyo ezala Kinshasa donc ekomi na vitesse moko le ratina pine surtout bakatange donc ozomona donc wana opesa toli eza bato nde bazokabola barwande barwande te biso moko nanu conscience ezozala te ke Congo towela ngo te foto tobatela Congo oyo donc c'est-à-dire na minute oyo toza na sécheresse ya acteurs politiques à cause ya corruption parce que corruption comme na vitesse moko pine kosa olani longo donc yango moni donc manque d'acteurs politiques yango siko donc Fachi Beton asaka yemoko Fachi Aigle d'ailleurs Kalate aokende na États-Unis Italie ya été so Chine soki aokende lobby déjà ayambaki ambassadeur Burundi Ndayishimiye azali awa non président Burundi pardon président Burundi déjà alors tozo senga na mokonzi mboka soki ake na Italie a retiré signature a signaka po ambongo abima cardinal a retiré voilà na komba base parce que tokomona cardinal ya motema mabendi ngona te mais ya lobe appelle kombo Senko non na lobby wana conglomérat des aventuriers maman donc peuple déjà azomona que non Fayulu mutamalonga te Muzitu mutamalonga te Katumbi mutamalonga te OK Union européenne est derrière Katumbi Union européenne elingi bisote pourquoi ba biso siko vérité et puis eloko pourquoi Union européenne elingi bisote eza ba code minier na Kabila mutu akambika bango na 2018 Kabila bi lokola bolongo linga na pouvoir code minier pe e bati parce que soki o remarqué tant to soki ki bokonzi au mona un mois moko boy RFI finga biso France verra ta finga biso de balingani ba tumisa Fachi a cédé bango code minier ekita Fachi ba bité ezaka ya komata ya moni Union européenne na motema balinga biso te et puis Union européenne so alingaka muto akamba Congo asala congolais de père et de mère te faut ça étranger po bango balia to ya mona guerre à est c'est l'Union européenne olandi donc mundele alingi richesse à Congo mais alingi ba congolais te tela batandi ngona donc balingi richesse à Congo mais balingi bisote de faut battre de guerre en guerre de désordre en désordre olandi maman tala cardinal accueilli Mosengo accueilli balesi ndikila na lesi Kabila donc Mosengo autika donc autika inga kati Kabila atosala anniversaire na le 4 juin abengisi Mosengo monseigneur pakei tobi metinda ta mutu ko kende te
Parce que tant nous yom tu oloba na non que les médiocres dégagent afin que la paix règne en République démocratique du Congo. Yom tu obenga médiocre asa longwa musala abengi si opé occupé mais faut toi. Faut toi. Cardinal. Nalobi na yo tant que Kabila est ici au Congo. Peuple Congo, réveillons-nous. Le Kola, Moïse Katumbi a bêta 7 ans. Biso déjà, non, ba Congolais, ba Congolais yo bandimi loi wana, oyo baboyi yango. Donc bango baza bato baliaka mbongo ya Katumbi. J'ai cité les noms. Aussi Peter Chani. Moïse tanga pesa atala raté que fin du mois. Donc Moïse na mito ensemble pour la République. Bah comme il a battu les gars même MLC à cause de la corruption. Soit Moutandé on a comme président de la République. Même moi que c'est ici. Et baby. Donc il y a moment sous la corruption. Et puis alors on a dit ça oh maman na ye ba kundai a. So maman na ye ba kundai a. Bisa ba ta kunda mabutu na Maroc. La congolité n'est pas un crime. La congolité n'est pas un crime. Et ça, quoi, il ne faut pas codiférencier des choses. La nationalité et la naturalisation. Nationalité, c'est-à-dire quoi? Même l'article, la Constitution, et le article 78, l'article 10, les Congolais d'origine. Naturalisation, c'est-à-dire quoi? Donc, yo oye na mabela batu oumeli me bapesi yo mukanda. Donc, nationalité, na naturalisation, c'est différence. Les différences, tant abimara champion du monde, wana, bana nyonso babota mara moment wana, bazwaka ba mikanda. Mais ne veut pas dire que non, bazaba ba français d'origine. Non. D'ailleurs, tout le monde en France, il y a les Français d'outre-mer. Parce que dans la poste assez, jamais tout le monde a français d'outre-mer, pas comme en la présence de la République. D'ailleurs, quand la présidence, la biso a battu belé ba longa musala. Donc déjà audit et c'est bandagi déjà. Donc battu belé baza contre biso. Et puis Kabila tika mo battu belé ba pionne, qui la présence de la République. On l'a dit. Alors on a dit ça yo, si Dieu pour nous, personne ne sera contre nous. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Congo ira toujours en avant. Vous savez, na sepeli loi wana ya Chani ekoti chitunga. Toto ya siko oyo azama kasi aya. Po singi pululu alobi oyo amoni abundaka jido aya to bunda nayi. Loi wana endimami déjà. Safa loba lisusu. Jakindala loba lisusu. Vous savez, nazo ba tant que peuple congolais. Parce que eloko ça n'engage pas l'IDPS, mais eza ndé pour le peuple congolais. Ozomona. Balobi ne IDPS na appuyer ngo pe amakasi. Toi bisi bango boye, ba s'impliquer IDPS na eloko wana te, ba s'impliquer mokonza mboka na eloko wana te. Eza expression moko démocratique. Là où il y a la démocratie, il y a le débat. Pas ça le débat. Sur le débat entre les deux camps ici mité babundi. To beti maboko. Démocratie ezandi mwana. Internet mukemke to komo ke na suka na ebité soko ki ko bakisa nini confusion mususu ezali ya communication peut-être za la malamu te basalaki kaka constat esika batekaka bacarton bapioni ya bathomson batekaka yango na baprix moko ya se awa eyaka na baprix ya likolo ezalaki moko constat kasi siko eke na matoi ya bato ke bakitisi biloko bakosi biso soki ndenge nini eza mpena affaire moko vrai réunion ezalaki jeudi oyo ezalaki na présence ya ministre ya économie. Tous les opérateurs économiques, bata DGM et puis batu ya fret maritime D'ailleurs, tu as 2 bateaux et autres à Vindu que Zoya, tu as 5 bateaux et autres à Brésil les ali. Donc Ezoya basoso fachi et Zoya na mabundu fachi et Zoya. Alors problème est aboué. Congolais a matisara biloko à travers ndenge alingi. Donc ça dit vie et zo comme Nazaboué. Tant que bandi débat, opérateur économique, condamné bata maritime, bata douane maritime, na DGM. DGM habité, et ça bango, ça la exagération, et bah prix. Effectivement, débat et kewana, ministre de l'économie a condamné opérateur économique, parce que bon on a pris au bino bolingi. Il y a un autre petit bango date de le 15.
ba évacuer ba biloko na bango ya égal au Congo futur ba liquider on ba teka ngo atana prima ngondo parce que na fin du mois tous à disposition mususu peuple fois lia vous avez de prendre bango de ba local échec d'abord parce que biso ça le peuple d'abord on l'a dit parce que tolobaki après guerre à est et awa affaire sociale et puis d'ailleurs j'en profite à cette occasion pour na bisayo déjà dissertation ici et bandaki tolobaki déjà bana classe turoyo makambo ya choix multiples zate bo sala na maele na bino to na besoin to bimisa ba savant choix multiples zate ça l'examen na maele na yo na mbanzangu eleki bien na Kinshasa lobby ba cheki biso tracasserie ya police déjà to kebisi kasongo fa longwa ngobila fa kendena mwana mputu fo alongwa et puis né déjà ezaboye examen wana ekozakito et puis na STND tracasserie ezalima mke parce que rebelle alingaki a déranger biso mais frappe à soi qui ndiango Comme un souka, tout le monde est là. On est sur le internet, oui, ça satellite digital de l'IDPS. Internet, tout comme une personne souka, on a fait si maintenant le ming, il y a bien une chose qui va courir à Rolanda, là il y a bien un caché là. Vous s'abonner, on va s'abonner, on va continuer de balancer, vous s'abonner puis vous partager. On a fait si maintenant le ming, il y a un refrain qui sombe, Papi Kelly, na bilonyon so raja kula. Na bande ko nyonso ba sote na katindi ka bosolo poto kuta na mbalasima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Salika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. où il y a poso ya maman moi c'est qui toko poso ya moi so penza basali kolula poso ya moi so mobala kotala ya lembate poso so kotamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store na ba produit alimentaire où il y a Eden Store yango de secret ya cuisine ya maman congolaise eh oui nyonso ko so penza mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali oh yes 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 olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa secret ezali kaka moko Eden Store.